Bon appétit la Chine, bah bon appétit, bah bon appétit. Bah bon appétit, bah bon appétit, bah bino nyonso. La Chine a zozela cadeau pour na Karine. Cadeau la Chine. Pardon la cadeau. Cadeau pour na Karine Mokondi. Ba mama to lakisa ke tolingi mwana oyo. Po to salela ye cadeau. Ba mama bino tala nano banda 2014. Banda 2014 Karina banda masolo oyo bafingi yawa batongi yawa bakoseli makambo awa ba mama bolamuka ba papa o bolingaka Karine bosutenaka Karine bolamuka bosalela ye cadeau ndenge na lobaki tolingi ba meuble te tolingi ba sani te tolingi ba nzungu te enveloppe kaka enveloppe. La Chine mwana na bino yeyo ayeli bino bokilo ayeli bino beau-fils donc ayeli bino ba beau-fils bo honorer to honorer. Voilà la Chine. Uniforme eza wana bosomba bao baza na Paris bosomba bao baza na Belgique bosomba mutu na mutu asomba uniforme na ye botia mbongo na bino bosomba uniforme après bobosana Karine Mokonzi te mpona cadeau na ya mariage. Cadeau ya mariage bobosana te aza star na biso tolela ye tokumisa ye en tout cas vraiment la Chine tokumisa ye s'il vous plaît. Nga na komo zonga na ya kolia lelo na lie na makolo na lie na ndako te nakende olia libanda. Voilà en tout cas bobosana Karine te ba mama. Bonjour maman na Mokondi de London City. Bonjour maman Yvette Matondo de Belgique. Bonjour Emela Dona de Nantes. Bonjour maman Nicole de Belgique. Bonjour maman Georgine de Anvers, la copine de maman Yvette Matondo de Belgique. Bah bonjour bonjour na bino Bah bonjour bino nyonso bota biso ba fleur ba fleur ba rose na lobaki naza na château oyo eza terrain ya football Voilà la Chine. La Chine bosala mère fashion signe mpona la baronne bosala nga signe na lobaki bobenga nga na midi lelo na bomoni sikoyo na sisi na osisaka na bokobenga nga na ba 16h bobenga nga na ba 16h bonjour bobenga nga na ba 16h sikoyo moyen eza te mais bokokomela nga message moi na répondre eza te parce que naozala na réunion ti 16h awa nazalaki na pause nazongi lisusu. Voilà la Chine nalobaki na bino botala zamba château omoni neti pas la baronne voilà neti pas la baronne. Voilà la Chine nasuki awa. Ciao, c'est Mère Fashion de Nantes officielle. Bye bye.